ndo ki jour on ndi nazala no bongo akende soupa jo mso adobaki est-ce que tango bo sise ko si bano tuna ke bébé ça va pas belete ba mibali wana papa so ozu mwa mutu no na ba kini alelo yo même na ba poto ngo kaka ndete yo kaka ba masolo no to kete poto ko kende kaka bo sala baje makasi ba tanti kuna caresse ya la te za la kanda surtout so yebeka ke bosi bano ke sokolo déjà okoti na set de bo sokolo oyega na mbetu ta o mitandi ozele peka yepeka saza kuna na douche sa misimbela ki tango yaka pano akoti sala bwaki mama ba te bele ba vie pardon mobala utika poto aye bolali ne ka nui moko tellement tika ki na ba dette moral mambo sala ki ake poto boye perte moral ma papa comment raisonner kaka est-ce que les amis belle msuba do ba basi na bango na ba idée ya ba makango. Coucou, salut mes abonnés de DKM Flash TV, hein, toujours avec magazine PC Lengi. Ah, magazine PC Lengi avec Moskila Star, hein, Moskila Star. Moskila sexy boy Camille l'esprit. Mutati ke lengi na défaut. Na bi ke bo sepe dans le magazine PC Lengi. Donc bo s'abonner belé bo e marque, bo pe sa ba remarque. Musala ba remarque ça la ke muta améliorer. So bo pe sa ba remarque était bo talanga ka bon muta ke bo tika na berrer. Les erreurs musu non continue kaka. Na bi erreur ali boso bolo ba gen. Moski ozo la kisate. Elo kwa na internet e belé bo tika nango. YouTube ali boso ton to kota internet ezala nango o sala pene émission pandi no penzo la kisina yo wana ezaki kala YouTube a comprendre que ba diablesse ba koti masolo ba yo bomele site na so atikira bongo esimba te ba miki ba kotaka yana bana msu ba kota po ba ki oluka ba champ religieuse na ba YouTube to mo tala bongo esa mabe habité masolo fona kata bon ba boni na ngayo balinga mingi la star so moni la star o sala émission boye ba ke la star na privé à solar qui toko ko les gars na YouTube vous a rappelé sous exigeant t'es vraiment boya ka so za masola bongo e pena na privé e roleka kitoko na ebi kana DKM Flash TV na bandi magazine nga pesa elengi boye borozwa kaka bilengi borozwa kaka masolo ya bien si je na biso elelo na pesa elengi hein pesa elengi si je na biso elelo vraiment ça na epesa bino nga ezaka mamba aussi bana ndora mamba aussi bana vraiment ya no mamu soutien position na yo like sana ngate na ko fongola kaka batu misusu mémoire hein ba tonton na ba tantine alinga tango penza na loba o pesinga pena tension na yo hein pesinga pena tension no vandi pena calme ko simba téléphone boité peut-être maboko ko lemba poser pena téléphone ne lo mo boy o tango sko ka la star loba abosanité boss na ngai David Kanyama. Dara David mtatika Goliath na défaut. David Kanyama. Ozano David ozasu Kanyama. Pardon. Boss nanga, merci beaucoup, c'est grâce à toi Lélo on a eu opportunité ya ko sala magazine PC Lengi na DKM Flash TV. Lélo pe na komi pe ko tirer attention ya abonné à DKM Flash TV. Ba vandi pe bazo tala la star. Lélo non singa kana ba abonné à DKM Flash TV. Bo pe sanga la chance. Je sais que bozala jamais déci. Nyon so bo luka la star c'est la bino lo kwa boza ba bonné na bino nde botalanga na osalango même na YouTube même na privé. Mais na YouTube ezate que la star la kisa. Na roza après to la kisa ko bangara lobi ba kanga DKM Flash TV nde ba kanga ba chaîne nge belebele o bo bandola ndanga tango na kota YouTube sika. Lelo ne kolobela importance ya caresse, importance ya caresse. La star a télémika kamamba kosibana. La star a télémika kamamba kosibana. Importance ya caresse na couple. Ezana ba couple misusu. Nanu baliana dambangate. Nanu baliana mbangate, je vous jure. Hein, ba couple misusu vraiment. Ba umelaka. Baliana mbangate zalaka so baliana mbanga. Oram ezalaka nini? Peut-être moko yoka moko sola munoko mais moi ebisa ye ezate.
Sony. Mais pourtant, vous avez déjà moi si na mobile, bon na so le côté beaucoup mais déjà muto bon mon na mitaka là. So moni muninga na défaut. Aider maman pour prochaine fois à bandela on li sauter. Comment retika muninga akolisa défaut na peut-être ezana nous mukie. Ezana nous maternelle otika comme primaire, secondaire, humanité, ti défaut comme universitaire. Ba sambra sana raté. O ko bina moi si mso déclarer tala omoni junior ndazana ko sala ba jeté omoni Dieu merci ma ndazana soit matili kolono 1 heure du temps ko verser te ngamona ndamela bakisi est-ce que yo caressa ka epenza bien pour mon bali et c'est à peine caresse c'était à 45 minutes moi si na ngai atato sibani atonda akati Petu azando ki jour on ndi nazala na bongo akende super jom so adobaki est-ce que tango bo si c'est aussi bano tuna ke bébé ça va pas belete ba mibali wana papa so ozumwa mutu no na ba kini alelo yo même na ba poto ngo 42 te okaba masolo non to kete poto okende kaka de to okaba masolo tala so ozumwa mutu no moko akomisaka yo alingaka yo mo senti pena ke bolingo eza mama papa batela na bakina lelo ozimo mutu no moko azolinga na yo na mabena yo na mutu no munene na mabena ozangola tata bien te mozimo simo alingi na yo ngola seka te ngala noko ngala boy noko OK voyons voir ozimo mwasi mo boso azana mobali na ye abosa ni pa nyonso na mokila bosa même liwezalaka abike ngaza kana mobali nga azo sala nyoso bena mwasa zo bundana nzoto mobali a caresser a fibo place au point a banga ko perdre yo est-ce que ça bena tonton so banga ko perdre basi na bango o banga pena mwasi no bazwa yo banga mwasi no balinga bazali pe ba tonton na bazalaka et tonton caresse ezala bien caresse eza bien eza mobali mususu ayebeta ndeba milata mwasi libele ta ebite ayebite yena mwasi ne basiba na lokwa ba chel pa chel basala caresse to ekamba mamba mon koti mobali na mwasi basiba na et pourtant batumi balé po bo sala ko siba na bino me foko ma niveau moko bon on a bien niveau moko moi sans en soifte mais yo loko za po yo loko soif eza makasi il faut au caresser moi si makasi bo atteindre même niveau po bo siba na kito ba msuba yeba ngoti moi ça sera faible moi ça va être mon faible facile à manipuler. Mon bon rose en a soif parce que ça la casse simba tika non ça na te ça mais so bandika ko caresser point faible bandaka ko fibe libele pesa ka ba bisou na kingo ya a ko mon kutu na soif makasi a dépasser na yo moko kutu muto zaki na ngo ya dépasser na yo po nini caresse c'est ça quoi dialogue na couple caresse c'est ça quoi dialogue na couple na ko sabino te ba abonné à DKM Flash TV caresse est nécessaire na couple ko si bana ya couple et singa caresse fo ezala couple bo si bana lokwa ba soda ata kutu na kango ata mwa bizu epesa mara mobali musu baliana na bango mbanga te bin tala boyebi sentiment wana te osangisa baso yo balololo lemo na kati no sentiment wana bo vivant oto ndire bino osala baje na mambo si bana bo sala baje makasi batanti kuna caresse ya la te yo zala ka kanda surtout so yebeka ke bo si bana ki osokolo déjà okoti na set de bo sokoli oyega na mbetu ta o mitandi ozele peka yepeka saza kuna na douche sa misimbela ki tango yaka pano akoti sala bwaki mama tanti na ngai sko poni bino bolinga bo bimisa biso mabe poni bolinga bo bimisa biso mabe papa baye na yakomo provoquer aya na eta congé na seni ni na kin tonton aye congé na kin ayo kuta na lobinga mosquite ngalinga mibala batute na lobinga ite bazali azuli openatan mo kone na si micro boy bana na bando sa ba vocal pisi nga sala ba vocal ba monter na tara ni na nga so imoto sko na zu micro na kotisi na mnona bana na bando sa ba vocal ba sindi. Hey, tant non ça la papa quoi zo raisonner abi na poto kuna la zo rangote
Mama zalaka kanda kanda habitué zalaka mama panza koti sa chumba mama tala na olengele lo papa no jouer intérim. So tellement no jouer intérim papa makantiro mo chance za mutu mobala kola raté. Mobali akola raté maman zwaka eka bébé caressa kaye. Caresse wana nde mo affection wana. Mo pouvons de lo ko sala na ngote tala. Pardon. Ngasona mwana ina. Na ebite ndenge ngezala. Aja ba bolingo ngalinga na vivre na ebite so bato balinga ba vivre ba ja bolingo lo kwanga. Tala na linga romantique. Ngalinga ba je mora loka ba nyama ko lala na kalala na ka. Emso ko vanda ka boyena ndo fiba na ngayo na kingo. Na ndo swa na ngayo litoi na laleli na ngayo na kingo. Na na juna ka liboko na tsaka na kana lipeka no kana ka so mapeka na yo don linga ba shaka blu mo yo nga mo na neti no kufa na célibataire po ba shaka ba mambo nga lingara na kin vraiment dirait ba vraiment trop te siko na kutani na tonton mo auti Europe manka mo ba auti tenga na linga mingi bon to ba auti libanda poso na bien Europe linga te bon auti Amérique aluka babolingo bongo pa mwasi na akutana ngote siko akutani ayena kishasa kutana moske lingaka soki avant de batela ekaka mutu na lipeka ba fibake kana kingo ba lobela ke kana litoi bembe again ayaki kinye mo mazongi na mwasi azolinga penda ou quelque part to ko biba mbana na ko sala lope ki manda parce que ngape balingi ngape babalinga ata deuxième femme babalinga kaka. Baton tibo uzaka mobile photo ke kalbu kwa bébé asa bébé non pour mil seki libele melisa ka libele fiba ka ye ya fiba ka penza se sentara vraiment qui est a commis place en faut que commis sara mobile nga ti la mobile na tante muto no sabi ka lo vana moski so ki peut-être ma bemo na sala ko peut-être zua a pas zua na yebi ndenge balinga mobile. Yo mo debe so ba perdre nga balila moski eloko mabe moski dans ezaka azua en personnalité mutu nanga na ko sala nyoso pone na zaka pena prêt to sa nyoso so na lingi mutu nga so na lingi na lingaka so na linga pe ba tonti nanga bozaka bongo non s'adresser ka mingi na ba tonti pourtant ba tonto be bolinga ko caresser ba tonti nte ba tonto bele ba point faible basi na bango te habite ke moi sinanga ndaza botaza akanda pona lembise non simbe ba yebi na bango kutu te do tato na ntuto mo so mo tato ne point faible c'est un sens vraiment comment mo ba loko bando tato ne point faible moi sino e bango te am so bo si bana pe da ba 100 fois mais point faible moi sino ngate mo comme so bo vandi singa otunanga na tuno question moko point faible nous ala wa pitana o soir na mto libele na répondre te réponse nanga e otiko na défaut. Talanga si on a ligné na mobile to si banja première fois. Deuxième fois, il y a troisième fois, faut na simbe pena na point faible na pour comprendre que na comprendre déjà point faible na. Eza pena nécessaire ya ko simba moi si na yo na oui ba point faible moi si na pour o sala pe ma bemoko boye devant batou. À cause de peut-être na boule ko réagir mais tango bi déjà point faible ya mutu na yo donc azali sou na makasi te ya ko sala mabe mobo eza vraiment nécessaire ya ko ba point faible ya mutu nyo so on ezo faire partie kana mamba aussi bana ngaka kaka mamba aussi bana ngabo pesa ngaka lito ngaka kaka makambo aussi bana kaka ngai kaka masolo aussi bana rande ngapa na kaka masolo aussi bana magazine pesa lengi yango yeka na mamba aussi bana la théorie pratique a PV bubu kanate po na koza na na bi yebi ke moski nzamba bilengi donc ngai mambone lo belangi loti ngai vanga ba kinaza naloba bantu américaine moski la sexy bantu américaine. Mambo sala wana biso to ba bantu oui naza bantu américain bantu na comportement na bizaya ba américain donc so esengi ko kata na YouTube to ko kata me ko banga makambo aza posa ayeba mambo moski linga luba landa na PV oza décider atolobela kaka mais tonton
conseil mon opération ça que ko retenir na magazine PC lengi na biso oyo ezake il faut ko caresser vraiment partenaire na yo. Moni mbeto tala mbeto yo epesa ba te belé ba vie hein. Mbeto epesa ba te belé ba vie ka mbeto ozomona o epesa ba te belé ba vie et bomela pe ba te belé na vie. Et bomela ba te belé ba vie pardon. Mobala utika poto aye bolali ne ka nui moko tellement tika ki na ba dette morale mambosala ki ake poto boye perte morale ma papa comment raisonner kaka est-ce que les amis bali musu ba do ba basi na bango na ba idée ya ba makango tellement makango sala ye bien on ndo kutemo senga asale kaka o sala ye mena idée ya mutu mususo musika benga asusi na mbwa makanisi na niao. Donc, comment là la yon a idée na ressemblance. Donc nous avons la idée moski. Ba la lopo ganga, mo ba raisonner moski ndaza kalibele. O raisonner moski ndaza ratanya musuni donc pression ya meti pour ça comme de bon makasi obi mo bal na lelo vraiment sali musaki to na bula mutu mususu. Wana eza de ma be. Comment yo moko poni sentiment na moko ti mobala lo pana sentiment na kokate olali pena bo panzi makolo mobala zui perte dans côté azo mela te donc comme ganga umela ta boire pour sentiment mais yo avant mobala boire quelque no fond de raisonner ndenge moski azala ka ya wana ezaka non manque amour wana ezaka elaxa déjà ke bolingo ate 2 oza ko entretenir nzoto non te pour mobali so akoti ja vagin na akoti si pardon pénis na vagin moi si moto wana déjà bendaka so pe nous a moi si pena solo mobala umela te il faut éjaculer yango to exigera pena caresse il faut ezala eza mbala mususu ayoka ni moi si pena sentiment makasi te mais tellement moi si akaressera moi mingi donc caresser moi mingi aussi c'est pena mobali à tel point senti pena que mobali et là on a pena mo bimisa ai wana pena zeze mo skalinga amigo fiba wana penza wana nde o cd mais ça la kaka mbamo tato sala bo oh wana sco ezani bon mais un peu ko expliquer nga sco na ba wana sco ezani bo sala wana ya mobali no moko okoko salete olika batel banda basalelo ya kobuka na tatu zanda ko lo échanger zate atoza na ndako ya kobuka na rate faut sala kama mambo bando satan bozaki na fiancé moni ba caresse ba cha mungu ono bande ko sala moski pena zo exiger o tanti na ngai kobuka na ndako tikela ke tante ata vraiment za cassé sala pena fort ya ko sala ngo ata pena za cassé ou ça pena fort que papa sepela mutango sepela na yimo mona ba cadeau nde bandoya moni mobalo moi si ne pena entretenir kaya sala ke bien azongi seke pena bébé na mbeto mobalo na zanga osela moi si ba cadeau te yebe tombelo ba krite obito ba krite ngabi misama mi sukari na ko boya oti na le la kari na ko boya oti bébé nanga moi si na ko boya oti kari je t'aime ma mi so bima oh yo sala ngote tilelo na aussi bala ganga makombono te et oza msama kasi fona apprendre au vraiment belé obelo faut sala s'abonner quand on a 2KM Flash TV en plus qu'on a ça commentaire te salara vraiment ba remarque na ba commentaire bo pesa ba avis na bino na ba commentaire bo ebisanga mosquito on a pas ça la biso émission genre bon magazine PC lengi loko ezana no be émission na sali non ya liboso nde na sali on na mbetu mais na bando tourner partout na ba teni nyonso même na ba douche na teni mo pete na so na la douche na tourner magazine na PC lengi po ezaka yo PC lengi na YouTube so au moins 30% bilingue ça y en a privé 70% bilingue zéro na privé donc bon comprendre que bon s'abonner vraiment bon s'abonner bon aimer bon commenter faut na ba nini ba abonner na ba lingi parce que biso to zaka ba umbu na bino to sala post na bino parce que bino botala biso ça que bino bo comme ça biso ba star donc faut na zaka fidèle na bino si je na le zaka caresse hein
ezaki caresse mais na kati ya caresse to panzaka ko simba moi partout pour ezaka mambo aussi bana ba conseil kaka mingi ba conseil kaka mingi vraiment conseil kaka mingi na mambo aussi bana talaka yom te sala biso so mambo aussi bana ezaki de lelo nga vraiment na ngana mona na ngate na ngana mona na ngate na muskel nga zala te donc le quoi ezalaki yango biso pe toza pourquoi pas to pesa bato pe bayebi maele za bato mtutu azali na idango mais le roi idango jongo pa mutu te o mona so salon peut-être za mabe parce que tant moski so ko apprendre ora moni na ebaki na ngai za bon mais le roi mutu a confirmé que te que ça vrai moi ça moi za gide azali un peu na obanga parce que le roi moski a ko confirmer que faut ça la boy a confirmé ah ouais c'est vrai a ko sabino te caresse ya goût bolia na mbanga malembe makasi te pardon buka ngambe bo pardon lungula linu mo tala malembe si balia mbanga malembe pardon to sukaka wana na boy na nga cameraman nga Dieu merci mais ba beba na boy na nga baby sa cameraman na ya beba ne pa mo bala solo ya kande bongo tango kuta na mwasi mo aza romance ko sala mama bo foto buga mo bali ya solo il faut beba so baby te ngana benga ba ba pede funa senti bine na lela bino ya trop na posa ka ba remarque na bino bolingi pena la star sa nini po na bino na lele bino bo pesa nga chance boza jamais déçu na ba concert bo vraiment bozala jamais déçu na zaka po na bino to banga kolata sexy ezango mabete nga la mo konza sexy nga osa émission mutakala parce que eleka wapi c'est ça le problème et koleka wapi ba abonné nanga place sur les kisete na lela bino tellement trop na lela bino vraiment ba abonné nanga parce que bino bokomi sanga moski on a za lelo ne bandeleza qui passe mais avec les temps tellement to tchaki ka esprit lelo pe simbi nango donc c'est que ya makasi ya na oli souté ya makasi ezaka to e ba ko ta lola to li felo mais le ko dona na mukine ya makasi ya souté to kutani vraiment na prochaine émission toujours avec un magazine PCL avec Moski la Star. Bye bye.